Mbote na bino nyonso bandeko ba abonné à la personnalité TV nebike boza ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino en tout cas benga voisin benga voisine la personnalité TV na masolo ya mapangu oye kanga ezo cartonné en tout cas tozawana elongo na bino avec votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce namasolo ya mapango précisément na kati ya ntele avant mausolée ya Tshisekedi do toza avant mausolée toza na kati ya ntele ma toza avant okokoma mausolée te et okomi déjà esika o tozali précisément na kati ya bingi bingi do toza na kati ya bingi bingi en tout cas bokota s'abonner ya trop abonné na biso bokota botala ya bino la personnalité TV et ye na batterie ya toko obozala jamais dessiné bike bapel na bino yango esalaka mosala na kati ya la personnalité TV mbala moko to bandi donc ndenge bozomona bato bazotonga bozomona bamituka donc place oyo bato bazotonga carrière à mabele pe ezali ezakara na kati donc toza no loin na concession ya 5 ans pona koloba que sécurité ezali esika catholique et sombi déjà donc baza concession monene sécurité ezali donc biso toza juste na sima na bango toza juste na sima na bango na bingi bingi karandenge bozali komona nebika boza ebele bozomona ndenge ezali concession ya monene awa na kati ezali na 4 hectares eza na 4 hectares donc bazokata ndenge bomoni penza zamba o mobimba oyo bazali kokata bazokata bozomona na mosika bozomona bandako ezali kotonga mapona koloba ke esika ya mosika ezalaka te na kati ya kine esika mosika ezalaka te kala bato bamonaki bato bayebaki ke salongo po ekoma ndenge ekoma lelo rigini po ekoma ndenge ekoma lelo gombe po ekoma ndenge ekoma lelo bato bazaka kala bakobetela bino masolo voire même na lemba bato bakobetela bino masolo ke bisika oyo ezalaki zamba ezaki makasi na yo kaka ya kosala nini ya kosakola nga nazoyeba ke biso babetela biso pe ba masolo do bozomona bino mondenge ezali bozomona ba borne et si déjà ezali donc pona koloba ke ezali cadastre donc place au bomoni ezali bato basombi déjà donc bazo sala déjà fondation na bango bazosala fondation na bango déjà et baterrain au bozomona donc ezali monene elangeza monene basali mokie biso tozobenga ya elanga tozobenga na kati elanga ebongo koluka oyeba ke bazokata ngo ndenge nini awa Teresa monene nabi eza 4 hectares eza vraiment monene yo mtoza na besoin ya kozwa 4-5 terrain ici kamoko en tout cas ozala jamais déci kota c'est le temps beaucoup tuna ba prix ezandenge nini bazo solo la ndenge nini tolobara toujours ezali kambo lisolo eza vraiment likambo ya lisolo ma ndeko kobanga prêter to sala rabo juste pona bino to saka bwe pona bino ndenge tolobara ke biloko ezomata au fur et à mesure bato bazali kokota bato bazosomba awa balobi 5000 à discuter na terrain il y a 20 sur 20 babi awa bazokata ba 20 mètres sur 20 mètres sur 20 donc wela balobi 5000 à discuter ndeko balobi ezali kambo ya lisolo ezali kambo lisolo et ba place au bozomona bakati zamba oyo eza déjà ba place ya bato
na ba place oyo bazotonga bozomona mosika eza déjà ba place oyo bato bazotonga déjà donc bato bazotonga soko za koto oyo olingi otonga carrière ya mabele ezali pene pene donc bakobeta ba brique, il y a des maçons qui sont là déjà oyo bakosalela yo ntongo mosusu mosala oyo lobakeno nazwa ntongo mosusu maçon auta soki wapi aya kozongisa boye en tout cas awa ba maçon baza déjà siko nyonso bozomona place nyonso bozomona oyo tobi zamba eza munene zamba eza munene zamba eza munene penza eza munene nalobi bokota bo sabone balobi eza likambo ya lisolo eza likambo ya lisolo penza lisolo nde lisolo yango nde moto esalaka ke lopango esala nini etekama lisolo yango esalaka ke moto na moto asala nini awela esika na ye awa tozali penza na suma juste ya terrain ya concession ya Sanko. Donc pendant koloba ke bakotikala kata mokolo moko to sombi babuka sombi batekate babi awa bazali kokata ba 20 sur 20 bazokata 20 sur 20 mètres do bazokata yango tolobi bokota en tout cas ya bino yango la personnalité TV na kati ya mapango na kati ya bandako na bino mpona kolakisa bino bozomona mosika eza donc carrière ezali liboso na nsima donc juste côté pe ya Sanko bango pe baza na carrière na bango bazali koteka mabele donc biso tozobenga bino po tomesana kobenga bino tomesana kolinga ke bozala na baterrain ozali banda mais oza na terrain na yo na kati ya Kinshasa boya kotonga donc bozomona toujours ndenge ezali bozomona donc toza schiste na kati ya concession donc ba place nyonso bozomona o ezaki bazikisi déjà zamba cela veut dire batosi basombi balobi bokota boyebele bobanga priti bi bokota bobanga priti donc biso tozobenga bino parce que eza mosala na biso bomoni eza penza na paysage ya kitoko eza na paysage ya bien bato bazotonga penza bandako ya bien ba carrière mabela kitoko eza awa donc biso tozobenga bino bamituka ngwana minene ezobima bozomona donc ezobima juste misusu ekosomba mabele na kati ya carrière ya 5 ans pomoni bino moko bozomona penza na kati ya bilili comment bato bazali kosala nini kotonga kopesa valeur na eloko na ye apesi valeur na terrain na ye apesi valeur na terrain na ye en tout cas bino pe bosala lokola bango nous sommes là pour vous tozawana pona bino en tout cas maboko ya kofungwama tozozela bino na kati penza ya Kinshasa tozozela bino toza mosika te tozali avant mausolée ya Chichi donc toza avant mausolée na ye okoma mausolée na ye te okomi mbala moko côté oyo biso tozali donc avant okoma mausolée na ye okoleka nanu esika oyo donc tozotambola mpona kolakisa bino toujours tozana bino ensemble donc bosala découverte elongo na biso bosala ba découverte elongo na la personnalité TV bosala ndenge tosalaka donc tozosala vraiment découverte moko ya kitoko ebike bokozala jamais bozala déçu na kati ya ntelo précisément na bingi donc toza na kati ya bingi tozotambola toujours donc tozobalancer caméra ezobalancer image mpona kolakisa bino toujours esika na sir bozomona vraiment bozomona mpe na misika baborne comment bateki déjà comment bato basali nini basombi déjà babi ezali 4
hectares. Et ça 4 hectares na katiawa. Yom tozana besoin on a na linga kana zo 10 terrains ici kamoko. En tout cas, on a facilité. On a besoin, n'a soki 2, n'a 3, n'a 4, n'a 5. En tout cas, ezo de pondre kakanayo, ndeko papa, ndeko mama, ndeko mobali, ndeko moisi. Donc la porte grandement ouverte pour vous. Nakati ya la personnalité TV précisément nan télé na bouma. Biso tozo benga bino parce que c'est notre travail. Yangonde to pona. Donc nebi kebolinga kabiso trop biso pe tolinga kabino bomo na ndenge mituka yango anezo tambola toujours de tobi que carrière ezali pene pene. Donc ba carrière ezami balé na mopanzi ezali na carrière na liboso pe ezali na carrière ya sanko nande komosusu azali pe koteka ba mabele na ye bozo mona mituka minene ndenge ezali kobima na mabele. En tout cas bozomo na bino moko paysage kitoko mabela kitoko mabele ya pembe batu pe bazotonga penza e bazosomba yango tokota kitobite tokotika babone na biso boite et sengeli la personnalité TV eniata et kota penza et lakisa bino babilo kwa bien obokozala jamais desi balobi na 5000 ozana terrain il y a 20 sur 20 babi 5000 eza lisolo o solo la moi mokie okolongola moi mokie. En tout cas, ma solo ekofanda ezango possible, eza passable. Donc yo koma contacter la personnalité TV toujours na numéro ezaka na ba ya écran na bino numéro ya Mama Doris Lema contacter akosala que au solo la bongo na ba de quoi la personnalité TV pour nous kozwa terrain tozana besoin ya kozwa terrain moko ozana besoin kozwa des terrains ozana besoin kozwa 3 4 5 6 ti en tout cas biso tozozela ka bino maboko eza nango ya kofungwama bale eza na ngambo na bino do tozozela bino kaka boye belé boya ebele nazosenga bokota bosabone la personnalité TV et la personnalité TV na kata banda kona bino ya benga voisin o ya s'abonner na noter benga personnalité TV et bandi s'abonner au kota au sala découverte ya kitoko avant mausolée ya titi avant mausolée na yeto bitoza na kati mausolée te mais toza avant okoma mausolée et na kati toujours ya ntele na kati ntele en tout cas beaucoup tebele biso na bino nde bongo eza contrat to signé na bino bande ko ba abonné na biso ya la personnalité TV en tout cas toza vraiment na bosenga na bino bokota en tout cas tozawana elongo na bino tokotika bino te ti na tika ndenge tolobaka tokokoba toujours kolakisa bino biloko bozalaka toujours branché scotché collé sur la personnalité TV en tout cas bozala jamais déçu na kati ya la personnalité TV elongo na votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine on est là pour vous votre humble servante je suis là pour vous donc bobenga en tout cas tozawana tokotambola pona bino tozokoba kosala ba recherche ya ba commissionnaire toujours pona bino po bozala bien en tout cas tozoluka ba commissionnaire ya malamu ba bebisaki tango mosusu totiki tozoluka ya malamu o ezaka oye en tout cas masole salnini et betami ozala jamais déçu donc karandenge na utolo babiso tozakaka na bosenga na bino tuka bokota bozala branché colos sur la personnalité TV pour nous koba kosala ba découverte ensemble la personnalité TV et ça on a pour nabino on ensemble y a pas de souci.
Merci Nabandeko Balanti yala personnalité TV nebi ke bulandi biso ebele bulanda ki biso ebele na kati ya ntele non loin na mozole et titi précisément na kati ya bindi en tout cas bomoni biloko bien bomoni vraiment karandenge et tout ça la ka merci na ingénieur Metintima azalaki na sima caméra pour nous cause toujours ba image ya bien merci na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu ba diva wa Soudiagi Voama Maboko Bank na Kata London City, sans oublier Arlette Matokoli Swanzambe, Mama Doris Lema. En tout cas, bah merci à trop beaucoup bah toujours soutenir la personnalité TV toza on a pour bino et yo lo fundunga lo lendo biso mosala ti na tinga na bino to monani na mikolo ezali koya.